députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bande konanga. Bon week-end bisika bozwami. Masolona député le samedi 19 août 2023. Makambu tokosolo la eza mwa muke pour na échanger sur plusieurs questions, quelques questions d'actualité seulement. Makambo spoliation koyiba biloko à l'état na Kinshasa la capitale. Bitumba toko bunda mikolo nyonso yangwana. La commune de Kalam en voie d'être spoliée. Masolo. Peter Tiani a quitté l'inspection générale de la police vers le Pékin. Masolo na député. Tokobeta Masolo bande konangai mboka, l'actualité ne manque jamais. Quelle est l'actualité? Dans ce numéro de l'émission Masolona député. Elle est là, na kabalo na fief électoral naye. Elle se le capable sujet. Sophie Kakoudi. Tokotali Sabino arrivé naye na Kalemina entretien na bande kobazakuna. Et puis entrer naye na kabalo. Les élections se gagnent auprès de la base électorale et non dans des bureaux. Masolo. Échange patriotique et à Kafuka-Fulelo, comme d'habitude. Les capables étaient encore au rendez-vous sur Cabine 102. Masolo. Pesa Moninga sourire. Nous continuons à distribuer biloko na ba centre. Parce que ça engagement tozwaki. Masolo. Bande konanga na lignito solo la mwa muke. Tobeta Masolo, le samedi, toza le 19. Mon ami et frère Peter Tiani a quitté l'inspection générale. Je n'ai pas pu le voir. Les conditions n'ont pas permis. A pu quitter l'inspection générale de la police. Na yoki kuna keba memie na yu Pékin. Bisika Azali, je ne l'ai pas rencontré pour vous donner le détail. Yanini Bazali ko reproché. Quand je vais le rencontrer, je vous dirai. Je ne vais pas inventer les choses. Mais ce que j'ai dit hier, c'est que quand vous engagez dans une voie, il y a bitumba. Il faut que vous ayez la morale, quand même, l'icolo posé. Contrairement à autre que Corneille Nanga s'est exilé à Kiminini. Abanginini biso to bunda na mboka oyo to zala peka na mboka oyo. Un homme c'est celui qui s'affronte. Après batunyo so bakomona. Mais le secret ya bitumba tango zo salango na double face et soukaka pas trop bien. Mais je répète encore pour dire ceci. Le pouvoir actuel, c'est notre pouvoir. Ils ont pouvoir nabiso. C'est le fruit de notre combat. Bamisusu des fois divergence c'est que bazomona que c'est le pouvoir de Félix, non, c'est mon pouvoir. Biso nyonso tobunda ndambu. Biso na Congo toko bunda. Bande kona biso bazachi kobunda à l'extérieur bazo bunda. Pour que nous puissions mettre Kabila de côté. Na bela katangu na yo kaka, batu bakomi kokumisa Kabila. Et j'ai compris qu'on n'était pas dans la même logique, on n'était pas dans le même combat. Tozalaki na même logique te, tozalaki na même combat te. J'ai dit ça. Mais awa lelo bande konanga, bitumba biso toko koba nango, même l'Assemblée nationale. Suivez mes interventions. Merci, honorable président.
Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Parce que tant autres il y a une motion, et que Sungayo, honorable Président, pour que vous se déplacez. Mais tu peux si parole au collègue. Yango nazolo honorable. Sakula toka. Awa libanda honorable Président, ce qui obimi nzela ya kokende ezate. Mbula oyo muke ebeti na Kinshasa honorable Président, ce qui otali awa roboti na loketu ya robot moyen ya koleka ezate. Honorable Président, ce qui omeki kokita na wileri pour que okende na ville kobanda avant comme food market ti okiti kuna moyen ya koleka ezate maiti na loketu mitu kezo lekate. Soti olongwe wana honorable Président okei na 24 net toujours s'engager toujours vers la ville moyen ezate honorable Président. Na boulevard du 30 juin devant chancellerie des ordres nationaux mai etondi na ndenga kosakanate parce que tomoni ya liboso batu balamuki babandi ko buka ozala na mikanda te bazo buka. Mais la solution ezate honorable Président. Conséquence, même Gombe zalaki ko inondé te pour le moment ezali ko inondé honorable Président. Parce que la manière dont balabala ezali ko inondé ezo prouver batu bayebi kaka ko buka mais bayebi ko curer ba caniveau te. Même quand on cure les caniveaux, bako tirer ba caniveau batiki busoto wana et kondisi lisusu nzela honorable Président. Na suka nango ezongi na kati wana. On dépense doublement les moyens de l'État. Les autres à la côté ya Pullman. Batongi ndaku presque na makadam. Avenue Kasavubu wana ti lelo mutu keleka kalisusu te. Mais on se pose des questions sur les embouteillages que nous connaissons. La conséquence, il y a une ville abandonnée, une ville auto-évitée, et que biso ba élu. On se demande ce que nous pouvons faire exactement par rapport à nos compétences dans le gouvernement provincial. Tozali ko subir yango biso nyonso. Sonyezo sala, c'est quand on filme ici, on prend le palais du peuple, o biso tozo sangana ka mikolo nyonso. Soki obimi akomona ba bitu ka misusu kufi wana. Nzela moko tolekela kaka yango. Nous en souffrons souvent. Et nous demandons votre intervention, honorable Président, si une solution peut être trouvée pour la ville-province de Kinshasa. J'ai dit honorable Président. Merci, honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je demande encore une fois de plus, honorable Président, de m'exprimer en lingala, si vous le permettez. Ok, autorisé. Merci, honorable Président. Ce qui n'a vu parole awa, c'est parce que n'a estimé qu'il y a des choses qu'il fallait quand même fixer. Il y a Liboso. Est-ce que les députés ont droit d'interpeller le mandataire Toté, Tozana? Est-ce que on va interpeller Azana droit à couper sa réponse Toté, Azana? Est-ce que Tozana problème y a courant à Kinshasa pe na Congo Toté? Tozana problème. Il ne faut pas tout bima awaneti tozo jouer na chauve-souris. Bato liboso babimia au chef de l'État, lokola uti konome ye ainsi de suite. Bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que mutu banome ye pas chef de l'État ne balongoli prérogative ya contrôle, to ya interpellation. Tozana problème ya insécurité makasi ya wana Kinshasa. Nazo tuna honorable président otunelanga monsieur le DG. Na Kinshasa combien ya ba départ unique tozalaka nango. Et puis ba bénéficiaire ya ba départ unique wana eza banani. Kobanda ba tchaki ye wana ti lelo. Akoti ko yebisa biso combien de compteurs à placer. Nini esalaka na Kinshasa que soki match ezali bakokata courant na population nyonso batikeli batu moko boyi. Nini esalaka yango. Honorable député et chers collègues, na lingina tuna lisusu na monsieur le DG de la SNEL. Nini esalaka ke soki bakati courant de l'estage ezali bazuma mbongo muke bapesi mutu SNEL courant ezonyi. Nini esalaka. Honorable député et chers collègues, na lingina tout encore na DG. Bajan ya SNEL basala ka musala nini parce que la plupart des quartiers tozaka na ba petit moko boye baya ko dépanner azobenda vie opesi to kobedela yo ligne boye e uti boye ye boye. Bajan ya SNEL ezalaka basala ka musala nini na ba partenaire ya SNEL ba congolais depuis que ye azawana asa futi batu boni tantôt totika ye alikamunini atokoboma mutute la conclusion viendra de notre collègue Boukas. Je vais vous démontrer quelques éléments.
Ces documents, 60%, soit 26 millions, seront payés directement au compte recette SNEL. Toye Awa, les 26 millions payés, qu'on a confirmé, il y a Liboso à l'obis seront payés Bakofuta. Nasewana a confirmé que Basi va payer ça qui bango. Si vous avez Bakofuta, to Basi va futaki. Merci, honorable président. Honorable président, permettez-moi de parler en lingala parce que je suis à l'aise en lingala, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quittez les groupes armés. Tout le monde a une blague, mes collègues, Nabiso Misusu Baya, comme menacé président Awa. Les lots commis, wapi. Est-ce que Bozomo n'a que l'insistance, Oyo elingi kosale mayake tolobaka, est vraiment une décision ya côté kakabande, bisika bande comme Misusu Bazaliko dépendre. Combien basi bazu motion d'information ya kolobela biso o balingi balobela kaka awa pour que tobi misaka ba makam. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance ya ko dévoiler pour que tous wakamakambunos tochaka sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batu baboma na sima ko boma baye kozwa ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour côté les Melabango. Aujourd'hui, chers collègues, kolobake to débattre de la question sécuritaire parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au Bokoti Kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandées. Il n'y a que celui qui a les informations si la question de l'Est a yakopesa, muto yakopesa yangote. Par contre, tout le monde va venir kokanga moko na bino awa kala mingi te ba kokanga pe ba misusu awa. Honorable député, chers collègues, ça m'étonne quand ici, bon, quelqu'un a dit qu'il y avait l'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition dans cette salle. Pour preuve, Moutou Banomaki n'est pas chef de l'État par ordonnance présidentielle, a été plus défendu par cette fameuse opposition que par nous-mêmes, de la majorité, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, quand il s'agit de la question du peuple, on parle moins. Quand il s'agit des questions, oh, bah, tu vas tirer, bah, intérêt, ils insistent. Je propose et je soutiens la motion. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je vais aborder la question numéro 6, le point 6, en rapport avec les contrôles parlementaires. Honorable président, nous sommes quand même un tout petit peu inquiets, dans le sens où Tolobaka Nyonso, mais des fois Tobo Sanaka, ce qui est plus prioritaire. Nakatia contrôle parlementaire, ou Kolobango, honorable président, ba collègue ba uchi koloba awa, seni ezo posé problème, enrôlement ba tout banrolé ba touté, mais honorable président, tozana ba compatriote ou ba moni ata possibilité à comment la machine ou anate pour se faire enrôler. Honorable président, nazo proposé que la priorité de cette session, que ça ne soit pas Kobenga seni aya awa, honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. C'est notre pays qui est en danger. Les élections, nous allons les organiser parce que le pays existe. Sans l'existence du pays, les élections n'auront pas de sens. Totika Kozalaka ba égoïste à réduire le Congo à Kinshasa. Je suis élu de Kinshasa, honorable président. Mais Nganazo la parce que les accords qu'on a signés sur le plan militaire, toyebite, lelo nambo kanabiso, toyebite na nazana kati, na nazo kota, na nazo bima. Fonctionnement moko ezali ko affaiblir même d'effort notre armée est en train de fournir, honorable président. Ce qui tozui en priorité est l'aspect sécuritaire.
tokozwa kanini. Même awa na ouverture ya session au pesibiso ba précision même na Kinshasa awa na Maluku batu bazakuna. À ce stade où nous sommes, c'est cette population là oyo tolingi tomona ke bango baza batu te oyo tokenda élection yumbi ezalaka te Beni ezalaka te Butembo ezalaka te. C'est comme si on ignore totalement l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé. Ici, il s'agit d'une guerre d'agression, honorable président. La situation sécuritaire, c'est la priorité des priorités. Si vous donnez trop d'importance aux élections, moi je donne trop d'importance à la situation de notre pays et de notre patrie. Je l'ai dit, honorable président. Wana Batieli Binoueza kaka moi résumé. Il y a quelques points que nous avons touchés lors de la session passée ici. Voilà pourquoi nous attendons que les gens, les adversaires politiques, battent Biso sur ce que nous avons été et sur ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Et aussi sur notre proximité avec le peuple. Proximité wanande oyo zotali sabino oyo tangu bomoni tokei oyo créé événement. La rencontre de la distinguée première dame sur invitation et à Pessa Moninga sourire n'a pas personne vulnérable. C'est ça aussi notre politique, les pouvoirs de l'amour. Ce qui bokomona illustration, bakotie labino. Bokomona l'ambiance entre biso, même temps où tokoti, ndengeni ni bako yamba biso, je ne sais pas si la régie va nous aider à nous faire vivre cet événement. Ok. 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 It's okay. Yes, Badia technicien. Go down. Badia technicien. Yes, ingénieur Badia. Bessa. Yes, allez. Ingénieur Badia. Bessa. Yes, allez. Yes, ingénieur Badia. Bessa. Go down. Ingénieur Badia. Bessa. Sana Burkina sana kosa na yawa. Bessa. Ingénieur Badia.
Na sima nango tobandi kokende makolo tokomi na kabine nzele kangami. C'était plein. Ne batindi ba infiltré ke baya ko paralysé. Bolo ba ke Eliezer Ayibi. Nous avons une manière, une façon de faire les choses. Oh jamais bokolongola ngona nzoto na biso. Et bagitation wana yango te muto kolongola biso dans la logique de notre combat. Kolongola biso te. Na uti kolobango un échange patriotique que la perturbation wana yango te e kolongola bolingo ya ba personne vulnérable et pananga. Yango te. C'est notre façon de faire la politique. Tango boyoki ba intervention na biso tolobeli spoliation. Totangi awa ba Institut Kabinda, totangi bandolo, mais to yaka kobakisa totali sibino kankoko. Totali sibino kamba jading. Totali sibino koma makambo ezo salema. Bande konanga nangonga oyo bakomi ko viser maison communale ya Kalam.
Maison communale ya Kalamu wana bozomona ya une dame. Aye kobimake yazana mikanda ya partie ya cette parcelle là. Boyoka niveau. Quand je vous ai dit qu'il y a tout un réseau au bazali coopérer, batu bazo comprendre te. Mais a bouzo parce que biloko à l'état eza biloko ya biso nyonso tout. Mutu bako kunda nanda kwa zate. Voilà pourquoi nous sommes différents des autres. Naebi sabino qu'il faut faire attention. Avec quelqu'un qui paie tout pour avoir l'argent ou le pouvoir. Muto ya kobo même ndeko na ye pona azwa mbongo. Moto kobo ndeko na ye pona azwa pouvoir. Il faut faire attention. Et j'ai compris aussi, c'est tel que je vous ai dit. À l'Assemblée nationale, se compromettre, c'est un choix. Ceux qui ont ligné comme en marchandise. Mais nous nous sommes dit, on restera debout. On restera debout. Et nous allons nous battre. On va défendre ce qu'est le sens de notre combat. Nanu ozo possibilité te ya keba corrompre yo kolobate que moi on ne peut pas me corrompre. C'est la différence entre nous et d'autres personnes. Pour les valeurs, le lot, ezaka kaboui, valeurs ezali sous-souté. Tout ce qui concerne l'actualité nabiso, ezabouzo ba moko ezo sale malika mamuke, ale to komisi en actualité, les lois actualité zanine. Ba mabina oh gentini ngobila, ceux qui azaki na fête na ye, ceux qui a mwana na ine na zolo. C'est aussi sa vie, il est libre, non? Il est libre. Boko comme sangolo kola soki ndenge nini. J'ai vu des photos ya Macron na sengle na mwasi na ye. Et torse nu plutôt. Je me suis dit waouh. Si c'était Félix Antoine Tshisekedi awambele na habité. Na habité. Nous devons éviter d'attacher trop d'importance à ce qui nous fait pas avancer. Toi si jakabatu surba ya bavale makamutote yaka epa ba capable yango wana na minute oyo capable Sophie Kakudi SG à ACR azo percer bazamba papa faites-moi vivre cette ambiance.
Faisons la politique autrement au Congo. Le pouvoir de l'amour, non l'amour du pouvoir. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en nation. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en nation. Dans le patriotisme, l'unité, le travail, bâtissons le Congo. Tenons-nous la main, travaillons ensemble pour changer le Congo. Oui, nous sommes capables. Nyumba hii naiuza. Olia kuyenga nipendele kidogo niko napata nikakula na banduku yangu. Niliyenga wa masomo. Niliyenga masantre de sante. Nilileta malata, makanisa, masomo nilipata. Niliyenga vilalo. Nilivalisha benjangu mwanamke. Lakini ilikuwa tuna makuta ya kudepite. Sasa siku ndakuwa ministre, siku ndakuwa PDG, siku ndakitense mafonction munene ya leta. Kafanya kitu kwetu. Kumbe mimi naomba unipe deni. Unichakule na wewe hivi Mungu atabariki. Hapa mimi nakuya na innovation kabuka. Tunaona kuma mingine ingine vijana wanafanya mariage ya couple. Kwetu hatukashe onaka ile kitu. Nililomba munipatie hata 30 couple nifanyishe mariage, talipa mimi peke kwa fare yangu. Baba Honore taifanyisha siku ya 3. Kisha tena niona mbunge yetu kwa nyuma. Wale kidogo nipea fitika yangu mafika. Nasema nianze kufundisha benjangu mwanamke gisi ya kuya kuchunguza. Manipatie champion ya samama. Ndio. Wale wanachunguzaka. Mama tuko hapa. Nous sommes vraiment très contents pour la prière. Et puis c'est biso esengo mingi pour tout le monde présence na ye. Biso nyoso population ya Kabalo tuza derrière ya maman. Donc soutenir et puis à l'État, Azala député national, député provincial, même Azala gouverneur na biso ya Tanganyika na Kalemi. Toujours c'est pela mingi, to c'est pela mingi pour la présence na biso pe tuza derrière na toko sala tout toko sala manso pe maman wana aleka. Moto mosusu akoleka te parce que biso nous soutenir tuza mi ba tuza pilier na ye. Attaque basali boy mais biso tuza derrière ye kaka. Derrière maman honorable Sophie Ayuma, tuza derrière ye toko soutenir mingi. Ba oyo nanu baebi mbela oyo te bao nanu baebi makambo oyo te bosengi bango basala nini bobengi bango ndenge nini boyebisi bango nini bao nanu baebi ACRT nanu baebi Mama Sophie te. Un mot à l'air toujours pesa message na bao baebi ACRT baya mingi na base na biso awa epa ya Mama Sophia toyebisa bango eloko nini asera koki kosala pona mboko ya Kabalo pona ko valoriser Kabalo soki ezaki mane passé wana esalami te mais kasi awa
neti asera titi awa na mama Sophie vraiment ekozala nde ndinga na ndenge nayebisa oya na epeza esalinga esongo makasi eza mbala liboso na mona ye nayoka kaka Sophie député machina na yo namonaka ye te lelo nde siko namoni ya live aza mama ayambaka mutu nyonso akipaka te o mopaya o bien nani oyo ekolo nani te ayamba mutu nyonso nde longa na sepeli yango wana tosoutenir mama Sophie toza mpenza vraiment ebele moko atika na ndako te biso nyonso tokozala depuis 6 heures tokozala awa ata 17 heures ata 20 heures tozonga ndako na biso tosoutenir mama Sophie po akende liboso azonga nsima te bon nayebisi président vraiment président napesi yo merci mingi na oyo nyonso osali vraiment président makambo no nyonso ekende liboso ndenge otindeli biso mama Sophie tomoi nano yo te zala mpenza calme yebake makambo nyonso okende bien eloko moko ekozala te mama Sophie aoleka na ye toza nsima na ye tozopesa bavoi na biso nyonso topesa mama Sophie kobanga eloko moko te toza nsima na ye président. La maman est arrivée ici à Kabalo chez Chézé. La maman Sophie a grandi ici, elle a été née ici. Alors nous sommes très contents, nous tous, la population kabaloise, pour la maman Sophie d'être candidate dans la députation nationale et la députation provinciale. D'ailleurs, nous les Kabalois, nous avons cette joie que la maman passe dans la députation nationale que provinciale, pour que ce jour-là, qu'elle soit aussi au niveau de la province. Nous sommes très très contents de pouvoir accepter la maman ici dans le territoire de Kabalo, qu'elle soit notre candidate députée provinciale et nationale. C'est ça. Nous apprenons aux capables de travailler pour mériter l'élection. On n'apprend pas aux capables de tricher, de se reposer pendant que les autres travaillent. Moussala Wanande Zomona, Talana Kabinda, c'est encore plein ce samedi. Plein. Échange patriotique. Oui.
libanda chaud. Bao bazana ngambu chaud. Bao bazana kati chaud. Les capables chauds. Les candidats chauds. Les candidats chauds. Les mamans chauds. Les mamans chauds. Les papas chauds. Les papas chauds. Les Chinois chauds. Bana Kiseso chaud. Bana Masina chaud. Bana Masina chaud. Bana Ntele chaud. Bana Yantele chaud. Bazato Bazati. Bana Kimanseke chaud. Balaka 3. Papagana Zomanati. Bana Kimanseke chaud. Bana 3. Bana Njini chaud. Bana Njini chaud. Masina Pedro Congo chaud. Bana capable grâce chaud. Bana capable Jansi Kalombo chaud. Batu nyonso bayatila capable Jansi Kalombo bakota couloir ezali. Bana capable Jansi Kalombo chaud. Grâce à l'objet de l'anniversaire naïf. Et là, vous voyez, attention, il y a qui est mon gros problème, les amis. Pourquoi que l'amour va voir un rôle? Bana Jansi Kalombo chaud. La dignité mon abango va avancer. Bana Jansi Kalombo batongo la galo boko. Bana monga fula show. Bana monga fula show. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes la nation assez. Moi, je dis que tu es na kotombola loboko, non? Hein?
botala bango bokoyeba ke oyo aza mopaya talaka ndenge akotombola loboko. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes la nation assez. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes la nation assez chaud. La ligne na pesa bino synthèse parce que to lobaka yango mutu moko alobana nga ozongela kaka soki otuni ye moko a échoué. Ça dit où les drapeaux. Je vais expliquer un peu rapidement pour balobito ou la tête. Les abonnés. Je dois profiter ya kopé Sabino merci pour na milulu o tout ça là qui lundi. Il y a pas personne vivant avec un handicap. Merci Naba Onyo Sobayaki. Merci Naba Oyo ba contribuaki. Merci pe Naba Oyo ba travaillaki musala makasi. Nakosenga bolimbi sipo Naba Oyo ba beta mati mukolo wana par des personnes vulnérables. Bozo kanga parce que ba beta ki misusu d'entre nous dehors là des ordres des alaki moi makasi. Nous avons compris une chose. Il y avait volonté de saboter au Salaki. Vraiment. Action Tosalaki n'a pas personne vivant avec handicap et zaya libosote Tosalaka Salaka Yang. Différence Zalaki Kake Yambala Oyo, distinguer première dame ayaki correspondre à l'invitation à Biso. Mais le kola Zalaki et le komoko a dikolo et pesi batumite ma passe. Vraiment. Okomona ke misusu bazwaki ata biloko oyo bazwi te likolo ya kowelela totondisaki biloko awa eza boye te. Est ce que biloko wana nasombaki ke nga moko mpe nayiba yango lisusu nalia. Alors bake koloba bapesi bamillion bapesi bani meme mbongo tosalaki appel des fonds ezali ya kokabela bandikape boye te nga nayebaka babesoin na bango. Ceux qui bapesi babengaki yango souscription moto azwi engagement nani bapesi yango te. Soki bapesi nayebi nani aza na posa ya chaise roulante, nani aza na posa ya tricycle, nani aza na posa ya sapatu, nani aza na posa ya briki. Nasengaki mbongo te ke soki bapesi na kobanda kokabela kokabango d'abord bango nyonso biloko meme oyo tozwaki lelo tokomi kosomba biloko mususu po ke tobakisa parce que ba mususu bazwaki te tozoyokana. Alors bokolimbisa mpona baincident oyo bomonaki bokolimbisa meme soki oyoki moto akoloba mabe na biso yango te kopekisa biso to continuer kotravailler na bapersone vivante. Alors, et ça pona côté di Sabino que er moko batu bayebi makambo ba kolobate. Neti lelo. Na lobaki ba personne vivant avec handicap ba ono so batonga kabilamba. Tokokutana na bango. Parce que tozana batisi oyo fondation ya distinguer première dame ba pesi biso. Il y a bleu, non il y a blanc. Pour na kotonga ba uniforme ya bana. Soti bao ba kotonga to ko s'organiser ezana bao ba ko bana ko ya kotongela awa. Toyokaniti. Ah, to ko tsa quelques machines o ya biso awa. Soit soki tozana ngote to ko lobana ba to boyena ba machine na bino bo vandeli awa. Toyokaniti. Muntu atongi asilisi bapesi tisi mususu atongi kaka ndenge wana. Mais il faut boyeba ke bilamba bozotonga ezape ya bana na bino. Parce que système ezandenge nini osilisi kotonga la fondation baye bafuti bino mbongo na bino ya kotonga bazwi ba uniforme oyo botongi après bapesi biso tokabeli bana na bino tozoyokana nde oyo balobi pour la rentrée scolaire ya bana distinguer première dame alobaki toyokaniti
Mais na kamwa kitango batu balobi pesa biso mbongo na biso, apesi biso mbongo na biso. Na lobi oyi ya pesa ka pembeni yao. Kende kotuna kende ka koloba ke mama ndeko Eliezer ayibi biso mbongo. Elongi ya mwibi ezalaka neti oyo. Eloko amona kozana kokende nango parce que eloko ekamwisaki ngai meme biloko nga nasombeli bino bokomi komona lisusu ke nga mutu nasombaki na koyiba ngo lisusu alors ke nasombelaki bino tozoyokana meme mokolo yango wana nini topesaki oyo nanu topesa te topesaka pesaka te na ba rentrée scolaire topesaka na ba sac na ba biloko na ba fête topesaka toliaka eza kote ba le 8 mars tolataka te sino eloko ya sika nini oyo topesaki oyo nanu topesa te honneur moko nasalelaki bino ezalaki kaka ke première dame asala nini amona bino eza kote wana eza précision ya liboso ya mibale makambo ya bourse wana boyokaki première dame azolo nga mutu nakendaki koyebisa ye nalobi mama nalobaki yango meme na discours nanga c'est parce que elle moko bato balingaka koyoka kaka te nalobi kopesa bango tokopesa bango lelo lobi tokopesa te il faut bayekola musala oyo ekogarantir vie na bango nde nasengaki ke bakoka ko récupérer bato mpona batanga quand même ba formation oyo ekosunga bango basala misala maboko eza koete même 500 bourses wana lobi ekoya lisuka na maboko na ngai oyo siko yoshi ofinga kinga mulibi okozwa to kozanga Asser chaud. Les capables chauds. Les personnes vivant avec handicap chaud. Tokobanga, tokobangisa. Alors, ceux qui vaillent kopesa babous, tokopona banani bakotanga sante bakima. Bao bazana posa kotanga nde tokopesa izabo ite. Assertion. Siko place bakobanda koyoka motema pasi ezali. Kobanda lelo pona ba personne vulnérable. Ce qui fondation est distingué lingi sala quelque chose. Bakolega na pesa moninga sourire des problèmes. Kana assertion biso tozali ko exercer eloko babengi le pouvoir de l'amour. C'est le cœur qui donne. Mutema nde mtepesaka. Ngai nazwaka financement te ya ke gouvernement pesaka mama alobaki yango. Asengi meme bolimbisi na Kongo ya gouvernement. Ke bakipaka bino te. Emaki na monoko na ye. Ba oyo yango bazokite bino banda kofinga ba. Est-ce que villageois yiba? Est-ce que villageois yiba? Kinshasa villageois zaka moko mais c'est temps. Makambo ko yiba na yebi na ngati. Assez chaud. Merci pour la présence Nadine. Nous remercier les personnes vivant avec handicap ou bazalaki discipliné. Oyo toyebi kaka tolobi na bango désordre ezali bozonga tokolanda bino bakini. Ezabo ete
balanda kibino to balanda kibino assertion tous abattu à les pouvoirs de l'amour et là qu'on a dû expliquer sur besoin mon drapeau oyo besoin mon drapeau oyo aser ezali ko se résumer na isika awa bien sûr tolobi action commune pour la République ozomona aser ezaka parti ya biloko misato la Trinité bonzambe tozokana soki omoni c'est aussi tu expliquer aiza muke pona sacrifice ya mutu moko seza munene mo munene parce que ceux qui to sangane piezo la kisa richesse ezaka ya mabelete ko sangana pesa la ka richesse toujours kana ceux qui tozui tozui même bafle wa ceux qui na lingina amoko ceux qui na lingina tombola ngonga moko na koyoka panzi pasi za boite mais ceux qui tosimbi batumisa tumine tokotombola ngo à l'aise eza boite donc kosangana ezalaka richesse très profond ozokanga et na kosangana wana eza richesse nde kokomisa mboka na biso na kimia yango ezali awo soki oyo etourne te kaka oyo moko tension yango wana yango oyo ekobuka na minu à tout moment toyokaniti donc soki batuni wa ata soki olali aser eza koloba nini mpona nini eza boye boyoka ngai eza koloba kake na sacrifice ya biso nyonso tokotombola ekolo tozoyoka soki eza ya kokende mosika olobi kake na sacrifice ya biso nyonso tokotombola ekolo voilà pourquoi ekolo eza monene biso nyonso toza wana mwa monene oyo ezanga moko tozoyokana c'est la sagesse tokorepete eloko wana mwa moke rapide na sacrifice ya biso nyonso tokotombola ekolo assertion est-ce que wana okobosa est-ce que wana okobosa tozosilisa mesi voilà pourquoi bakomi awa le pouvoir de l'amour oyo tolobaka yango yango tosalaka bapersone vivant avec handicap basekaki to basekaki te basekaki to basekaki te mama asekaki to asekaki te yango tobengi pesa moninga ezalaki baveugle soki biso tozalaki tonga tobunda mpona bape coupe biso baoyo tozalaki te alors fo koloba likambo ndenge ezalaki mpo biso toabana kolo lupango tokosala mabe ata mokolo moko te ata mokolo moko te donc ezana o manifestation ezobengi baveugle yebake bitumba na bandikape mpo tokobunda yo moko ezala makasi na osabola biso nazoloba na ota mai na monoko te mpo mokolango guerre yango wana papa voilà assertion balobi tozosisa mpo balobaki lelo tomela te c'était encore plein ndenge bozomona wana assertion. Maintenant la différence entre nango parti na biso na ba parti mususu bazo sombaka bato ye ba pesio mbongo yaka awa kende kuna ainsi de suite te à la serre papa tselanga ere mbongo c'est aujourd'hui wana nyonso bozo moneza lelo eloko ezo boma bato yango
qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. L'attachement d'un peuple à un acteur politique, l'attachement d'un peuple à un compatriote. Et ça, chat de conscience, dans le bacatala, le ministre l'Union surtout on a sali ba parti. Tala ba union so bazana ba fonction ba se. Alongwa poste wana so yoko mona batuku. Okomona bangoli susute. Mais nous restons. Nous continuons à être là. Le capable. Nous prêchons le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà pourquoi tous ça la nion sobozo mona na ba personne vulnérable. Les lopé ba yaki belé wan. Bamsu ba lobi bo benga kalisu ba aveugle té. Bamsu ba lobi bo benga kalisu ba personne vivant avec handicap et ba musulman té. Parce que ce sont les deux catégories, les deux groupes de basala qui mobulu. Ce n'est pas que tozo sala pona bat. Quand nous avons commencé à faire ça, les gens nous ont dit té oko katana oko lemba ainsi de suite. Je fais ça pendant tout mon mandat. Yango na tuna ki bango lelo na lobi. Nini yango to kabola ki jour wana to kabola gate. Ezate. L'unique qui a créé l'événement, c'est la distinguée première dame nde oyo meme la ki bango pour que amona pe bango. Mais le reste des abiloko to kabola kabola. Ba onyon so ba yebi kotonga. Tokoyana ba centre na bino. Tokotika ba tissu. Ba oba vanda kana ba centre te bazaka ndeor ya ba centre toko s'organiser pour que botonga ba uniforme le plus tôt serait le mieux. Un peu rapidement. Et cause à la malam. Je dois dire merci à tous les capables. Merci aussi à vous parce que toi t'as chacun importance na ba valeur. Et nous prêchons ba valeur. Bisomo koto sale la ka ba valeur. Na ebisabino soki la technologie, l'internet, ils ont fait évoluer ba mboka mususu. Et pas na biso ezali ko abrutir bato. Bota la mariage. Tala ba danse. Mariage. Tala mususu, tala sko eloko alati, tala nasim. Finalement, mobali angwaye ko bala nini? Kwanga ya échantillon bali akangote parce que ezana poussière. Libala batu balataka voile pona ko voile nzoto kotalisa que a commis responsable na mwasi abatu. Makambu misuso ko sala ngote parce que ozali ko appartenir na mutu. Mobali akolata costume alati bien parce que a commis responsable. Lelo ba danse na mona kimoko pantalon pasukiye. C'est compliqué. Biso tozo prêcher ce que nous avons. Nous avons une autre vision de ce Congo. Nous voyons un Congo de valeurs. Tozo kota biloko amike mikete que chacun joue son rôle. Nena mona ina lobi ah viens nga veka azobonga mapona wikitsa dollar. Hein? Faut hermoko akeko za masaro tola tanenge moko pour que toke neko kitsa dollar. Et tout à la le social nous préoccupe. Après maman bongisa ngai nazo kende voilà tout mon ami. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.